parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dide, on ne sait pas où l'on va couper. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, Bambote Ebele, Bisika Biso Bizubino, bon dimanche. Zambalo la Aïbako, Pambola Bino, Bisika Biso Bizubino. Vraiment, Boboto, Bondeko, Nabandiko na Biso Église catholique. Respect, na ba chef coutumier na Biso. Toute tendance confondue au Bosepelagana sous les baobas, gros bisous, love, bisika, bisubino. Vraiment, bande konangai sans tarder, si je n'ai pas les lots, tu es analyser, tu es kakawana soki, moi likambouye, batu balobi, biso pe tu es katosar ba analyse na biso, to lingara vraiment kolam sa conscience, to lingara batu bakinde liboso, atam tasali faute. Tokolinga to corriger na ndenge ya bien pona akende liboso bande konanga to ekoloba likambu ya mwana ya oyo vraiment azali mwana ya Dadi Dikambala azaki artiste comédien oyo ngai le plus préféré, je vous dis, ezalaki liboso na bande pe kolinga mingi ya vie de loin. Après en tout cas Dadi dalingaki ya makasi. Vraiment, il y a ba qualité na nyonso na ba aspect na nyonso. Voilà, paix à son âme, atiki biso, mais balobi artiste a kufarate atiki ba œuvre na e. Et puis paix tolo bakana mokili oyo, en tout cas soko boti, cela veut dire kaka okufite parce que makila na e eza et pas ya mwana na e otozo benga Dadi. Bande konangai boyoki sangwe bimi artiste Joyce. En tout cas bande konanga bolimbisa ngai na tikali koyeba ete parce que nazaka vraiment na monde wana mingi te, mais baza bato ya biso basepelisaka biso bazo sape musana bango pona ba gagner pain na bango. Donc plus mutu nyonso a débrouillaka azo gagner pain na il faut musalana biso photo tombola yango. Photo sela bango ba publicité bien. Photo mema bango to longola bango na seto matisa bango. Mais soto komi ko kitsa bango eza pe ka peto eza lokwa tozo kitsa pe ka mboka na biso. Tant msobino bozo sepela rando boye mais boye baketango tozo kitsa ba artiste na biso, toza ko kitsa ba musicien na biso, toza ko kitsa même ba chroniqueuse na biso. Eza lokola tozo kitisa mboka na biso, tozo kitisa président na biso. Donc il faut de ko corriger place eza mabe to pona to tombola ekende likolo makambo etambola malamu. Yango bande konanga eza likambu ya Dadi na mwana mwasi babengi Joyce oyo azoko bela. Vraiment kotala photo na ye tango azalaki na kobela te, na kotala ye tango akomi kobela ekomi vraiment entre Moi na Boutou. Donc Moi na Boutou, c'est vraiment triste. Courage notre sœur, pas bonne guérison ici kozali. Mais photo na c'est tamboli bisope na sous le baba to chango et c'est tamboli en tout cas ko silikate ngai na koya ko sala analyse et puis na ko conseiller yo et puis na ko lobela pe moi na biso Dadi et puis na ko conseiller pe ba oyo surtout baza kotia commentaire, baza kofinga Dadi, bozolo ba mabe pona mwana wana. En tout cas, na oya ko soana bino, eza vraiment gentillité. Alors, bolandaye Dadi, ndege aza ko s'expliquer et puis tozali koya kalamingite. Voilà, tout ça la ba analyse na biso. Boye babie bozana se sous les baobas etambola toujours na live together. Live Together is a site na biso de rencontres. Donc, soko luka moi, si luka mobile, n'hésitez pas. Benga biso na site na biso de rencontres. To solo la. Toko lukelo moi si ya bien, mobile malam, bande konanga site na biso ezawana pona ba diaspora, ba oyo ba bima déjà na Afrique, ba koma na mikili ya poto, bo benga site ezawana na 0044
74 59 62 52 17. Bokozwa la danoise en personne. Soko bengi ngozwinga te, ko regrette te, na ko rappeler yo. Merci Bolanda Twende. Joyce. Joyce en fait Joyce. Joyce tu es bani na nini. Joyce tu es bani na Facebook. Ils ont un boy as un fan c'est un enfants c'est pour la Facebook na c'est un numéro après ça poser et après et après tu commences à Joyce la série mon et on est là tout mais après ça les gars 2018 tu peux pas dire que la parade qui end pour les tous ici mais que sur la tête bande mon temps sur tes camarades na la mami na tous avons bon que et l'équipe et après Joyce tu écoutes un tournage à Top Vision on a tourné qui Barbio et par là tu écoutes un Joyce Azar na rôle dans la selfie avec gentillesse tous amis très bien faut tourner en tout cas Azar mon tour temps tout tant on retourné tant papa pour fille à part le tourner pas on est sur après ça on a fortifié et après le monde équipe est gentil na demander ce que c'est numéro dans ma copine Bella qui wa pas d'affront il y a un numéro na pour na nini wa baza na nini na ye na WhatsApp na ye apa na pour banda ya tindeli ngai ni na ye what Joyce banda tindeli ngai ni na ye awa Joyce donc Joyce ye na comment que Joyce artiste akomelanga bonjour ma belle azu ba photo pour ya kanga binga ba photo na téléphone azu ba photo na ye atindeli nga napena comme merci beaucoup oh le 10 avril atindeli ye bani na ngai to ko mpo ko solola ndeni noza bien to ko mpo ko solola na biso oh avril na yepse le 10 na yepse le 28 ngai na le 12 anniversaire atindeli nga vidéo autant que star na komeli ya komela bébé je m'excuse na bossa ko c'est le vidéo to ko ça une bonne relation ngala Joyce jour à national Joyce là bon mon le 15 mai to solola le jour à suka le 16 mai aïsinga bébé na zobela rappela donc va bien tenir c'est Joyce tout n'y était moi comme le voilà na zobenga y la téléphone te pour epse que non il faut tout tourner tout bon to comme place ça na OK na FC bébé na zobela to solola na ye la tournie vraiment image pour la bateau bon son yo kana la che aïsinga aopé la zana yolo ba pour bon le 16 mai 2020 ya o chapime doze la ngana zo ça bon ils ont moi c'est le bano va expliquer après c'est une adresse mais c'est ça qu'on peut bien été donc comme le 1er juin mais on failli boire toujours parce que on est beau ma camp s'il te plaît donc jour à souka na solana Joyce Joyce c'est ma belle c'est ma copine Ayebi la solana jour à souka ça le 16 mai 2020 et qui to soli pete masolo te ko ya ko tourner ce qui n'est so nité non il ba ke na tout na ba so ba contrat ba série mo boy le na ngambé ba gag na ngame za pe mangamba le mois oté tant on a vendu mbala mo na mona le 1er juin akomelinga OK pas grave bébé azu ma photo atindi tant atindi photo azu voice achi abi na bandi ko liaka lobby. Moi maintenant j'ai oublié. Les photos là pour la nuit. Il y a moi parce que on a tout, question on a tout parce que oh il dit le bic yo il fallait retourner là. Pardon, là ça n'a pas un peu pour éclaircir. Pour nani là-dessus le rôle azawa avec sunga biso.
La version n'a eu pas Joyce. Parce que Joyce a moins en anglais. Ok. Joyce a le biboy. Il fallait Dati a tourné film Moro. Au film voilà a tué Joyce na casting. Ok. Dès Joyce a dit ça le bi non il y a des dans boy na obé la moyenne tourné ezate na konda kutu makasi. Sikoyo Dati a dit c'est Dati a douté. Ah il y a un peu na film na nga voilà peine toi au solo boy. Au solo la peine. Bandeko na ngai na première partie oyo touti kofilme Dati ndenge ndeko na ye papa leki na ye yaya na ye oyo alingaka ye mingi Vincent Twiliji topesi yo bambote ebele ndenge azali koquestionne mwana bandeko na ngai ngai tant que maman en tout cas na sepeli te et puis azalaki wana donc comme la seule mwana mwasi parmi mibali ebele malgré baza ba collègue na ya musala mais ngai en tant que maman en tant que moboti na sepeli te ndenge ba interroger ndenge wana ce n'est pas bien ça c'est quoi ko sala lokwa ko kitisa mwana neti ko ridiculiser mwana ko pese ko banga akomi ndenge bani ko répondre wana ko banga pe ekotiye na ndenge batu nyonso ba media na batu ebele balobeli ke eza ye mutu a publier photo wana entre temps na statut na ye na Facebook na ye photo wana mwana mwasi wana ezate alors bandeko na ngai totika mususu ko kamata ba rumeur ko komisango grave bon eza vraiment bien te alors ko ndenge alobi wana analyse dans la première partie c'était juste kolinga boyeba ke mwana oyo bozo interroger wana mwana bovandisi wana mwana bolingi bobamba ye babanga azali orpheline eza kaka ya papa te mena mère donc père et mère bakufa donc aza mwana moko aza oyo ezali bana oke faut soutenir bango o babengaka mwana mawa ata sali likambo moko ya mabe koyeba ndenge nini ya kolobela ye mpona koblesse ye te parce que mwana ndenge aza wana akomile mosu komituna soki papa na nga azalaki na bomoi mbele mosu makambo oyo ekomi te mbele mosusu bazotunela nga nde bazotunela nga boye te mbele mosusu bakoseli nga makambo te me lokwa lelo papa na nga akufi bapara na nga baza te nakomi neti objet moko boye ya koya kotuna makambo ndenge mwana expliqué biso na première partie awa tokolanda suite alobi bien mwana alobi bien alobi ke non baza bakamaradi moko te ke oyo eza ke kamaradi ya makasi oyo eza ke bakutanaka kutu amona ye mpe mbala mingi te ayebi place avandaka te ye soki Jocelyne wana ayebi na ye te basololaka kaka ndenge eza ke cousin na ye moko na kota mama na ye asepelaka na ye alobaki ndeni na kozwa numero ya telefone na ye ye aluki ye na Facebook banda atiaki bango mwana contact na cousin esali ke fille pa komi mwa reconnaissante epai ya Dati alors bakomi kosolola kaka ndenge ezalaka ye moko mutu ya maladi ntango yo oyebi nga siko nazoloba yo mutu oyebi nazobaka na mutu nyonso oyebi ke oza maladi oyebi ke ochange obebi yo kozwa ka foto na yo tindeli ka mutu bitindelaka bongo ndeko na nga mwasi basalaka yango te yo oyebi ke oza vedette ye mpe otindeli ye oza sur yo otindeki yango ka epa na ye nde ngai eloko nazokamwa mpo na nini biso tondimake yo otindeki yango ka epa Dati entre temps boza bakamaradi te oyo bokutanaka boza bakamaradi te oyo bomelaka esika moko boza bakamaradi te oyo bopartageaka moi quelque chose non c'est juste bébé bonjour sikoyo yokamataka foto oposte yango ka epa na ye ozomona te ke osalaki erreur omo te ke erreur eza pa Dati te ezala Dati apibliaki yango ezala pibliaki yango te Dati aza na foti te ezala ngala danoise ka nde toza boye la marraine topesaka exemple ya la marraine azobela atindeli nga foto akondi nga mpe donc ngai directement nakozwa mpe foto wana nakotinda yango mpe direct epa youtubeuse mosusu nakotinda yango oyo tokopera bien nakotindeli na bi
tala na photo oyo omoni yango ndenge ni tala ndenge la marina azobela wana eza exemple. La marine aza na bonne santé, aza bien. Bisous ma belle, là où tu es en France. C'est juste un exemple. L'exemple, c'est pas la réalité. Parce que bino, ba fa na biso bokomi ko bangi sabato. Ozo ba souté le camion loba. Po na bozwango te na ndenge moko soki ya ndenge ni. Vous comprendre. Donc, ye mutu ako poster ngo pe. Parce que yo moko kamati, ceux qui sont kamati au poste, est-ce que tant y a posté quelqu'un ne kolobelo te, ko partager ngote bombango non. C'est maintenant c'est la fille, ndele ramoni modèle ya komi, et ça tout à fait normal. Bazan na kati ya Congo, soutien na bango eza biso batapoto, azana raison à proposer que omoni ndenge ni ndengo zobela boy. Est-ce que moi ezana zwango na kamatango na tchanga postango na statut nanga pona ba fan na yo ba fan yo pe yanga ba titelo moi quelque chose tam se ko sunga yo ngana moni mabe point place datia salita tant pe ba sunga ka soki komeli na nzela na ye c'est normal à sali musala na ye a moi 10% na ye moi 5% mais la pe koka na mbongo pa ko futa ya transport ke pe ko pesa mbongo ba cotiser vraiment bande konanga tolanda suite et kozala bien merci. Ya ibisabi on di matene nini nde naza boye na kona makasi mwana leka kuna télévision ezate ma moko po affirmer ye na ne ya za ko douter azui photo atindeli on comprend so ça atindeli tanga tindeli data ebisi boye alors ya okona nde makasi boye abi mais au moins que on des aboy photo les gars ba site to lobelango to sala SOS comprendre ba ye ba puis ba aider ya lobi boy non ngai papa nanga na mama nanga ba na poto bazo bunda ko ngana bika ali ba mona susu na yo leka na zo la aide pas bateau au moins que ça la bien so pourquoi ezolo ba madati parce que Joyce a lobi bien photo oyo azo reconnaître mutu mususu te oye atindelaki atindelaki kaka dati ka mutu anango donc ce que bimi bo iseki eza dati voilà ndeti na place ananga la ko répondre yo ngai na pesi ni awati d'abord yo olmo ça filme moko bitseki Joyce wana lokuta nga makamba filme na be ko pe filme ti na za na ba voice na ye to solo nango si je me trompe pas exactement tout ba mars avril ba avant tout comme ba mo na betele senga ya photo ya totombo la chaîne ba blo mo na bébé no bébé voilà avant atine na photo o na solo na on a tout ni est-ce que yo za na casting oza na contrat na Raïs parce que to deviner top vision ko ça te va ça ba Raïs na papa Raïs na Joyce ba ça ba ba na gentillesse mo ne ba l'excellent ba polo na ba on to vanda ko monter donc tout ce que la vie d'ailleurs fâché déjà nous avons na yo to ko ba ne mo mais non na kena tournage top vision mo na ba on balé bazana na ba ndenge mo on a bien attendre sens que est-ce que un contrat attendre donner comme ça on appelle un film na pona bien bino ya bina ya za contrat mais Raïs a un contrat OK d'accord so na komi prête na obenga na sa voice ngo na road like c'est développé na sa voice ngo sikoyo ni solo bo solo na ye ki yo ebise que faut alors tourner donc comment dire tournage ngo yo no c'est ça là ngai makamba tournage oya nini oyo ya tournage oya biso to tourner wana oya bébé vieux wana eza kutu question et là on a nazo préciser ça boy c'est là on est fâché expliquer pour y atteindre le photo oyo ezaki na circonstance te que yo aussi qu'il fallait go tourner et que ya biso aza malade et que yo lobi ozonimate ya matile yo photo pour nima aza malade c'est tu comprends la matile go photo pour la circonstance ni ngai même penga mo pe elekinanga parce que nga déjà le 16 ya komelenga moni baba ngana to solano mingi te ozo mso ko komela mutu message mo mutu yo répondre yo après eza siko bon na komelenga akomenga bébé na zobela ngana isenga pe na obela wa zaidi aba le 16 ans eza le 16 akomenga bébé na zobela ngape na isie c'est la maleme ngape na yebisi ngape bébé ndi azui voice eza tindelinga adresse ngape na komele na isie
dans jour à souka nga la sola ne ngwana na fandi ka boye na mona ba mo les premiers t'as tout celui les 16 mai les premiers je suis déjà matin je suis déjà les premiers je suis déjà dans 14 jours déjà mais le premier jour ezali jour to na tournage à dé le premier jour ça qui jour to na tournage de la voilà oh et à samedi voilà tournage de la tournage qui là tourner pour voilà oh que non c'est dans le film là et ça film a bien il y a Macron test la tournée bébé bio eh ils avaient toujours un film il y a 7 pendant Joves là c'est compliqué on dirait bébé bio ou le en même temps dirait film makala on dirait film asika ndi na yo kono ngolo bébé bio o tourna butana ba Joyce titre dans la Barbio pour le bébé bio parce que oyo tourna zo to kende o kende o we bisa nga idée na yo et film na yo bisa ne mta diriger oui kasi bo bien nani onde oh mais écoute pas Macron ni mutu non mais eza film ya nani kokota na site eza pour le film donc c'est la prouve que eza film oyo il y a obéi la lisolo oyo bengela ki ngala bengela na bengi Joyce pour la film été vous allez na comme na place là s'il vous plaît on va expliquer bien ngala vandi le 1er juin wana eza écoute avant la bima eza na benga yo Ernest na butu pona solo na yo ke on ramboso bana biso ke non so to ko tourner lobby na 12h parce que na ok pona question ni kuna parce que pour place on ba ngam to ba zo ba diriger kanga muta futi mbo mutu mususu mais comme on a cette comme une relation laisse na robert payer OK le mutu musika ouais c'est ça pour le 1er juin il y a le biquet c'est l'explication il y a fâché le biquet dans la fille le biquet bo sola ni les pré bo sola ina ye que fallait assister à film na yo et là est tombé moi bizarre les années pour moi dans au milieu du village et tombé on rappelle la moni na tombé moi bizarre que le 1er jour est tombé jour on va tourner film na yo et puis même le 1er jour il a tiré les photos pour le récemment hier a tiré une photo pour à confirmer que Aza malade moyen sur film na Jo ça ça témoin Aza ndona moi si non comment tu place là Jo ça comment on cette date ba yebi singa yo de publier non comment place en Jo ça doit tenir nga message na 8h a tenir nga message là comment bon nga déjà likolo na répondre à na comment la bina yeke bébé comment la ka adresse s'il te plaît or que la bosse déjà passé déjà adresse avant pour na sola na milité et après yo ils vont voir ça na on a tindeli o esali qui est en dessous ça ka zanga mutu na publier bo ka siko mama na lobaki na ye o ebi misinga mesna na oste na bala potombo comme ça dans un tel so la groupe bien photo na WhatsApp na ngai pe so on peut se rendre dans les social media comme ça on va la faire na on vous a pas si mami a vous dit quelque chose donc on appelle en ya tu vas expliquer à la que ce qu'on peut mettre en place na chala statut na ngai ça n'a simple courage ça maladie. Donc, ceux qui comprennent bien, na audio au souhaitez ou souhaitez la bonne guérison pour émisser ce gars au linga pour publier en na ba na qui kaka na bi est parce que des na zaboé on proposait qui est sur au publier en pour azaba 8 oui réponse les amis réponse à moi la batu ya rozo tu vas la réponse na lui ok bébé zela na tindela yo kaka adresse ko publier tes bébé chéri nanga akosilika sinon soki ayoki ke bo publier kaka pona mbongo kosilika akosilika makasi vraiment yako bref donc a expliqué ok na message est ok mobali na kosilika famille na kosilika na publier voilà wana les Joyce na bosuka ne wana après aisa la tosuka ne wana te ya ko voice audio expliquer na yo biso ko alors que non dati ko publier tinga fela pesa suma na pa ko mina ngo bébé na moni dire coquette ba yebisingai coquette a publier
Atulwenga na mire ke nazobela. Est-ce que possible photo na mapa mon tuto? Wana Joyce. Ngana yebisi en tout cas na pese photo na ba coquette te parce que na coquette toza dynamique. Asa ser na ngai na mona yemi to sopa nsu tante yam sur la plus to sa ndam si amona sa nota numéro na yena na numéro na yete. Non na sola pena yete ke bandenge mon ko mais na za na sola na yete ngati na pese photo. Et si les sili après ayo komela nga message te kozala avant-hier na la loup to kutaina dès la lobete nga solo par rapport à makambo lekele qui fâché na makambo lekele Ernest aexina que non des abon kutu ok ça ça qui priska nini télé ya télé ka bukani télé si Joyce pe fena c'est nini nga Joyce kuta le ba que photo ba publier nga mutu na publier et ça makambo te bimela banda kana mais nga nese que ça na ngati dès la bina nga yo télé na mono pa mama na mono pe pas baby wana na lu mutu azo bitaka ba komba ba mono pa place ba nga pena esa kwa mzete nga pena bimana nga et ça le fait que ya kei nga pe ndire lo bina ngoni na yendo ne na bimela ipesa tekele te ngoni na bimela nga pe kana. Et si et na pourquoi nango mais comment la Joyce a eu comme un message un message à Joyce one faut boter là pour vous montrer que yépé ba yébisi dari liozwa te ngala tama na ngai akomi a bébé na koki kazela bébé na regretter kaka ba yébisi na nyoso ke ezayo nzamba pambola yo ke tout se paye ici bas tout se paye le bon voilà il y a le biquet ala ici mais awa ala ici audio oyo tindela qui est que nous le voyons que au publier tout ça va bon donc ala ici wa ala ici la flèche et ala ici te ngande na tindela la ici na sona le bina na bini à moi déjà beaucoup toujours en chose sur le sanga na zaidi moi embrouillé dans la air au combien nga na 10h dans la air nga na répondre yo na répondre na 14 pour te montrer que na zala que non na la zala ba tournage nga il a ko publier parce que ce que ça kinga j'allais pas d'abord te demander la permission, ce que j'ai retourné parce que moi qui un peu bizarre, le baron la caméra bonne bizarre. La ninga m'a bêté. Joyce ça na ba te kaza camarade nanga, azan de comment botoyer ba naie na moi epene ya ba nga to za ine bien. Mais Joyce tout ça na za pena tout ça na tante comme sto comme na même ba masolo mo to sola na biso ba ndenka ba ndeni bien. Na comprenez te Joyce maman a tinelinga maman photo. Oh. Et lekele nga photo. Na muta maele nanga ba noye banatala oh photo jo sa tindelinga atindelinga pona pesa ngo ya Vincent to pona pesa ngo mutu moko boye na comme ça on a analysé mais na ko ke ngo direct maman te parce que il na bimisi kam oyo ye a lobby o azana mo posate par la fin on va retourner la question pour na ba photo na tindelinga en guise de quoi pour ça on a scope parce que na ba scope atindelinga photo na yo na parce que voice wana bébé boni pesa na dos na ko tala ndanga na tuno non est-ce que photo tindelinga et ça, nous avons publié une statue dans WhatsApp. Nous avons malobani. Et par là, j'ai compris que à tirer la photo, la photo en dessous, là, il y a un côté là. Parce que nous avons juste notre côté des fois dans la vie. Nous avons juste un balamant encore, notre cousin na nini kuna. Ce qu'on dit façon moi, ça n'a rien là. Oh, quand même il faut la banda ba paix. Ah, moto sola, il faut quand même na ba na ba paix. Oh, bien na paix, la banding, il faut na yeba quand même na ko kelika ngulu kongote. Parce que nous avons ça dans mon fantasme. Nous avons des petits temps dans la bande capacité. Ceux qui n'ont pas la bande théâtre na yebi, ceux qui ont bien les appels misap, ceux qui n'ont yebi on a qu'un pour nous, ceux qui n'ont retourné pour nous, ni na yebi temps sous ne voit la fin de la bande théâtre. Ça n'a rien à m'embêter mais ça par rapport à ton souvenir par conseil pour peut battre la place la charge que toi nous na milé na côté li faut na mi battre là. Donc on a le banga bandi carrière na masika. Ngai ni naza sura za senga bana poto mbongo bina senga batu mbongo na senga te pona kombo mutu moko non apa wana na minimiser chose te papa na pas tiki kombo so dans un posa senga ta msusu batu batu bana ko sunga na msafa papa na ta papa na zena bombo batu na nda yako sunga ezaka te fona lukelo mo bona sala base mo boye ki pona nani po na yoki ke babike po oyo ya fashion de l'eau mais na yoki ni mo batini en face babike ngai na ese qui n'est que ça l'émission il y a SOS il y a ce qui peut à SOS il y a assez à sope mbongo bablo mo babongo ngai na za non na sala na émission te ke ba senga mbongo nini nous ça abunda ravia lukara via abunda ravia
tant que ça de mission d'internet ça ça chaîne à bateau type ça la pile ça na ngati susu bana papa na ngati papa na ngakufa na ça que j'ai 7 mois déjà na sur le canal internet c'était ni laisse na ngasi para le canal internet ezala na nini na tata moi si là o asuka to sala na ba events quand to sala on peut pas se payer akufi na bana papa na ngapa akufa ba boya ngana le canal émission ba pesa ba conseil et ba conseil wana nessa itam sur la fanda na ba pété lo mo pété ninte donc comme no papa na ngazana mort que ba le canal nini ba finga tant so botala te nga mo pe ba tindi na tala et pourquoi na répondre donc nga bani carrière na ngasika lo no sala na tout cas pardon dali na ba problème te nga na esala musala na nga boye ndenge na bana o papa leki na nga versa mutakoti sanga yemta koti sanga théâtre akoti sanga théâtre boye so mutu mo boye na ki pe events ba yipsika biki non nga na mo mabe nga na filmer pourquoi pas na pesi yote ba sala on est mon problème ya versi a papa na nga so na za poste loko ni na okena o direct papa na so ke pela na bon bandeko na ngai bosi kolanda mwana biso dati vraiment za mwana oya biso bandeko na nga za mwana olokwa nga na boti aza age mona bana nga bandeko tanga zoloba ezopesa nga pasi epesi nga mai na miso pona nini kosala boye mutaza na orpheline pardon de père et de mère za orpheline koya kosala ba jugement ya ndenge wana ya makambo eza na tina moko te yo mwana mwasi o soki Joyce na soki Jocelyn Joyce ozo bela ye bokopera na bino kaka bongo gauche droite ozo ki photo na o poster pa na e pourquoi yo moko bimisi sekele maladi na o libanda tika kolukela ngo bato nzambe apambolo esiko zelo za na kimia ozwa traitement omela bakisi ozonga ndenge ozalaki mais tika kotia wana mutu ya bato ke oya publier oya salibo oya publier non tangu yo tindi photo na olakisi kolingi ba publier yo nani azali banki na yo mama nani aza banki no na mokilo tangu bayebisaka bino bokeba na bakamarade siko photo na yo eya kobebisa carrière ya mwana bato obangisa ejo na yoki mpenza dati azoloba aza mongongo na ye eza kolenga aza kobanga ale biso ba mama boy on est tout soutenir to pesa Joyce conseil to pesa pe dati na biso conseil on est to ya to banda ko zwa dati to banda ko bambe mabanga to banda ko monisa ye pasi to non to bebisa carrière na été dati kende liboso la kombo na Yesu otombola kombo papa na yo Kabila ye wana le père Kabila les fils ye wana tombola kombo tata na bango tolinga te alata komba tata na bango tombola yango yo pe komo tombola komba dati ya dadi na biso ebunga te à travers tango na moni yo na moni mba moko papa na yo na moni na sepeli kende liboso tombola kombo na ndenge Kabila tombola komba tata na ye eza tata na ye te atombola yango OK mutako kanga yo azate babangisa ote ba famille na bango babangisa ote ke yo ndo publier ba okango te Maman ba yebite ke papa na maman papa na zaki camarade ya maman Olive ba okangso wapi vanda na yo mama ko banga te sala théâtre na okende liboso musalo poni ezaka bongo ezaka lokwa biso ba oyo lelo ba lingi yo lobi ba fingi yo lelo ba lingi donc zala ona melama ya pio zala vraiment forte soko za forte te mwana nga okokima ako ba mbandoki baze belé ya kaka wana pona kwa ko détruire misala batu kwa ko bebisa misala batu telema kende liboso mwana ngai yango nga loba analyse da ngai linga kwa ko sala ngona suka allez ndeko na biso pe Joyce en tout cas nzamba pambolo esika zali nzambe abatelo obika batela yo moko awa yo bande pe ko benga opesi na adresse ko tala yo e ba soka kanga ki photo si place oninga ko lobani soko za na maladi fanda na ndaku luka basai na nzambe kende pa ba médecin ba docteur ozwi ba kisi omeli zote zongi malamu obimi tika ko poster ba photo nani atinda ki basenga ki photo na yote ata kutu tozwi version ya fâché wana pe oyo a viola mwana bato awangana so pe tozwi version na ye ke o yo lubaki tinda photo atala soki ndenge nini soki penza oza réellement malade
est-ce que ozaki obligé tina photo mwana biso Joyce ozape obligé te on va dire ma sœur naza vraiment malade en tout cas na kozia na ngai te na kosala te kosilika te c'est tout pourquoi opesi preuve hein atanga yo kati na ngai na bomba photo na yo sina ngai kana publier yango awa bato nyonso komaka malade ya kopublier soko lingi eloko no epublier te vanda na oyo moko na kati ya ndako bibatela allez biso nyonso tozalaka vraiment bandeko na ngai totika kodécourager bano ya mike oyo bazoluka vi na bango na Congo vi eza pasi mwana aza ofelini oyo ya papa na mama aza wana fo aluka aza mpe na leki na ye oyo ya mwasi babotama mama mo tata moko aza na baleki na ye otata na bango aboti parci par là il faut aluka aza mokumba monene botika ye biloko tu bamama po bokosoutenir ye bosangiseli ata mbongo bokoti ata na banzela Turquie Maroc aye kobima ata na poto mpona tombola kombo ya dadi atombola libota mais sikoyo babandi kobambe mabanga kofinga ye ce n'est pas bien tosala bongo te tolimbisa ye mpo na ngai na kojuge ye te ezala ye te napesi ye foti moko te foti euti epai ya mokola foto otindaki yango mpo na nini nani asengaki yo nani ayaki na baminyote ayaki na munduki atire yo mpona ye soki etinda foto mama yo moko ozwi otindi foto na yo sikoyo mwana na biso asali nini dati kende liboso na kombo na Yesu kobanga eloko te kolenga te moto akosala mabe aza te papa leki no Vincent aza wana aza na barelation ebele papa na yo batika barelation ebele bandeko bato oyo bayebi papa na yo bakotika mpe teke yo okutana na makambo mabe sala théâtre na yo kende liboso en tout cas bandeko na ngai oyo nyonso bozokala danoise wana eza analyse na nga oyo asepeli nango gloire à Dieu oyo asepeli nango te eza problème te mais moi je suis là mpona kodéfendre bana na biso bajeune talent bano baza na Congo olie bakende koyiba olie mwana oyo akekota kindumba ale mwana aye na ye na mosala na ye azosala olie to encourage ye na foti moko aka ezanga ntina ya mokie tokomi komona yango mabe mwana mwasi wana azobela ya solo akondi mpe ya solo bongo so toyebi yango mabe mpe eza wapi eza nango mpe mabe te ngai na omona mpe mabe moko te ozobela eske bakosele makambo batrike akomi sunani mukuna ke batrike en tout cas bandeko na ngai eza mawa totika biloko wana to encourager bandeko na biso baza na social te baza na esika kozwa mbongo te ntango bazodebrouye bavi na bango toya wana te mpo atokase bango en tout cas nzambe aosepela te biso mpe toza na bana oyo lingi kosala bana na yo te kosala mpe mwana moninga te surtout soki moto aza orphelin ou bien orpheline de père et de mère bokeba na bana wana sino te makala moto eza na likolo ya mituna bino merci botikala malamu abon attendé asali wana mama leki na mino la danoise tokutani bakala mingi te ba gros bisous bye bye.